basala comme voilà mo basala na nzambe Mike Kalambai mon otolanda image mo babi na danse afali ayi mo mamola ayi mo bala mo mamola mais basi bazaka mayele wangana yabi ke Mike Kalambai vima na ninga mabeti na fingite c'était na fancy balinga na mwasi yo mosala nzamo zonga ndako 4 ayina ba masa ni ba Moïse bango tous ce sont des aventuriers babika ku nzamba tsiko beta fimbu so nzamba ndo beta fimbu bona ba Moïse mbie bango ba fimbu moko ba aventurier Mike Kalambai aventurier Moïse mbie aventurier la jeune on a mis en ce sont des aventuriers. Mbote balandi émission mal à l'aise balobi na masolo ya net botiki la Congo Millennium soki bino boza makambo biso na Congo Millennium toza solution mbote ya trop mobo circuit di Benz motema ya mama jolie di Benz mama nguli pomme verte kaka ndenge ezalaka na émission lelo tozo lobela infidélité oyo tozo mona e kotiti na basali ya nzambe yango lelo pe na émission mal à l'aise na ngito partager na bino sujet yo kaka ndenge ezalaka to tamusa vraiment micro baladère na biso to luka pe ba kino pe ti ba loba ndenge ezalaka kaka na moni pe papa bonjour papa Bonjour maman tozo lobela loko moko eza infidélité oyo koti même na na basali ya nzambe ba pasteur ba musicien tomoni tomona ndeko na biso Mike Kalambai oyo mwasi na ye auti oboya ye pona yo kolobani pona infidélité bon pona infidélité oyo nga na koloba ezalaka na deux côtés ta mosusu ekozala mwasi ta mosusu ekozala mobali mais na Kinshasa ya lelo tokomomona ba phénomène ba ujane ye ba phénomène ke songolo pakala ekomi belebele. Quand on parle d'infidélité, il y a deux possibilités. Balobi oza ya Mike eza ke mwasi nde amoni babuzo beleki to yango a signé divorce. Bon moi je sera à comme comprendre que mwasi mobile a comme tricher ceux qui baza na possessif moko boye ba signé kita mususu ba norme moko boye akoki pe ko désengager. Mais est-ce que c'est normal mosala nzambe pe à cause de l'infidélité? Et ça jamais que mon sel nzambe azala infidélité. Tout le monde a pas honte terre biso ba malobango siko o ba yembela biso na ba terre biso c'est que ça na ngo lokote pour tout le monde ba frère ba comme ba frère en crise. Tout le monde a biso ka ndenge moko. Soto bito zonga na tilelo. A to kende tenité. Tout le monde a ka bango wana ba frère ngo ba pasteur ngo bamisusu bazobala te bamisusu bafia ba boîte biso na bango ka tozala kaka eloko moko. En tout cas merci papa pour l'intervention na moi mbote. Na pesi mbote ya liboso na pesi na yo moko madame la journaliste na pesi na batutu balingaka nga ba mbote kaka de bonnes choses. Merci. Voilà binomo boyo kindenge kino alobeli na moni pe papa awa papa bonjour papa nanga. Bonjour maman lobela kaka likambo ya infidélité oyo de tokomona et comme tina basali na nzambe ndeko na biso Mike Kalambai lelo na mwasi na baza sauté pour na infidélité yo kokoloba ni pona ngo tukanga vraiment na moni pona bango ezala likambo moko eza grave vraiment pona bango vraiment tozotala vraiment makambo na bango eza pasi makasi. Mais pourquoi bakoko associer basala nzambe te bazana ba parrain mwasi ke akomonteke mwasi ke nango vite aki na ngamba moko asengi divorce pourquoi pas kine ko luka mo ba pasteur ou bien ba parent ba simbeki bango ya ki na ngamba mo divorce monte quelque pas pesa mabe est-ce liboso pona bino ba pasteur ou bien ba bino ba sali ya nzambe vraiment makambo bozo manifester yango wana doko salela vraiment et pona yo eza mabe pona ngana mona ngo eza mabe. Merci papa vraiment eko sala te vraiment toko salela. Voilà merci na pesi ba mbote na ngai pa ya mon vieux na pesi mbote na grâce leki na ngana njile na ba dépendamment grand. Voilà bon comprendre kage moi ngo cadre kaka ya micro baladère na biso to ya to moni pende ko mubala. Bonjour papa. Bonjour maman. To lobela kaka infidélité o comité na basal na nzambi to ebite yo ko loba ni to moni ndeko na biso Mike Kalambai na mwasi na ye mwasi a signé divorce yo ko lobela ni pona ngo.
moni batoka ba mai kalambai ba batu mo boye ba mibali bana bula kobala mais kobala mai kalambai za batu ba pressa ki e comme likamuke ba sal na nzambe o bazo sa ba ambiance bazo bala ti omoni ke comment na niveau ka kobala musika mais zaki choix na été zaki pour sepelisa bata mokili soka sali divorce c'est infidélité na ba sentiment misusu yesenga kaka mona na koka ko sisa te yango mona ka salele bonga na condamné te pona ndaza wana ana ba choix ne surtout bon baluba nde bazui pouvoir msu bazo pesa ya munoko mboka soit osani voilà bien msu za pesa ya munoko mboka mais balobi ke bango bazangi na ba parrain pourquoi moi ça que neta ba parrain na été ba ba pasteur o bazalaka wana ba consoler bango be ba conseiller bango mais yembala moko akeka mbala moko mbangu na divorce. Bon, ça c'est le divorce. Nous avons répété, on dit à boy comme on a ba parents bandimé kuza na bon na libala ki maman mbang. C'est comme un niveau na ma ba yeba ki ti elo ni ne sale maki ngo comme na niveau na ngana condamné na mai kala mai te surtout za mobile ana ba sentiment na ye ba sentiment charnel msu moi ça na zo kokate. Alors mon lubembe we ba luba ni ba se comporter na banda ka mabala pas ni boyo. Ba sala nzambe nyoti fo ba sala malam ba zo bomba makana mama musique ba biwa mabe ba sala. Et ça sentiment n'y a pas continuer au sale les a bobali ça que sous na posa na été en tout cas vraiment bien mon boyo kinde ko ndinga lobi bobali ça que na posa na été to lobani ni yango nyose komika mama nzambe merci papa merci maman continue ça musano malam pour abino bozo ça misalo bine faut ba soutenir no banda bata ba internet pour atala ka tata o yozu batu musu ba fain na bango mais yoza ki omona social likambo ngozo saka mama mine na sepel vraiment si bonjour papa. Bonjour maman. Si je n'ai pas eu les alliés, infidélité au quotidien na basel ensemble. To ebite yo ko lobani yo monte na bi ko monde na Facebook na ba WhatsApp ne ba publier ndeko na biso Mike Kalambai o ba utoboya na mo mwasi na ye o to yebaki wa baraki. Pona yo infidélité est-ce que ça peut être normal et que vous allez na basel ensemble? Ezate point na Congo basel ensemble ba la ata. Ba basala cop. Wala mo basel ensemble te. Mike Kalambai muna otolanda image mo ba bi na danse afali. Osela nzamba bi na danse afali. Pas mosela nzambe te. Ayi mo maman, ayi mo bala mo maman langi. Mais si magité ba boyang na ba nga saki choix na ye. Asaki choix. So asaki choix nga ba boya na ta. On est en choix ta. Alanda il profite peut-être pour faire un simbité en watiri na ye. On est en choix ta. So ça dit choix c'est que oponi soit tant to ça la choix c'est que za mayango. So ça dit choix lobby comme yango te c'est que choix te. Mais comment na boya ke nego bala mwasi na ye ba bina États-Unis wana bala mwasi na ye le lobby sone so mona ba fête même na ba clip to mona ba pe ba te mwasi na ye na mwana ye mais le lobby za soutenir mwasi wana conseil bien lo ni yo ko loba na bi matin elo na lobaka basi basaka kinge na basai na nzambe bele bana ba lokuta ba sana ba cop na bango ba cheli loba nzambe ba chembongo na sima baby ke ya partir nzambe ba oteka image kitoko se ba yembi yango basi bazokoyela bango mais basi bazaka mayele wanga na biki Mike Kalambai vraiment na ninga mabeti na fingite c'était une aventure ninga mabeti yo mtolobi tingam na lobi te yango emona ni aventure balinga na mwasi yo mosela nzambo zonga ndako 4 uchu wapi église ni ba roza pena ba veille de prière ba yo yebi makamande yaza chanteur yaza pasteur te posa sa veille de prière ba doit sa veille de prière ba pasteur pasteur pe ko benga pe chanteur ayemba ba méditer église à 4h du matin à la matin wana oyembe église à 4h du matin à la wana wa asa na veille ba yemba na veille sa mambaka kumbama c'est tout na veille ba pesa micro te ba yemba ka pe nzimbo ba adoration po ba koma pe na dimension wana adoration ba yemba na maboko sa micro kumbama ade ba yemba biso tout okota ba veille sili veille za te ba bengisi musicien na 3h du matin telemi ba streamer bando beta te veille obongo izalela et pona yo ozo condamner no mwasi wana te nga condamner mwasi te mwasi on ba boya ni mwasi on akomina nani na ebité wala photo lukato ye ba sto lukato babi mwasi on akomisa na Davido wapi o ya musicien mo Cristiano wana misiki mamango ezaka ka somo kasi mwasi atali intérêt tatali kuna mambo ezali kolo makasa moi Mike Kalambai avancer Mike Kalambai ani avancer bande moka yena ba Masani ba Moïse bango tous ce sont des aventuriers babika ku nzamba tika obeta fimbo so nzamba ndo obeta fimbo bona ba Moïse mbie bango ba fimbo moko asenga nzambe merci yani ngotika mo ba pema wa ba aventurier Mike Kalambai aventurier Moïse Mbi aventurier ba jeune wana nyonso moni plutôt ce sont des aventuriers otala image monte Mike Kalambai obina bina petit mo mukie na soko nga bini dans safari
soso mona mabina nzambe wa mabina nzambe mabina chanja mabina nzambe ya bon te mabina nzambe ngo ya kandeni yo landi fali ngo mabino bengo mabina nzambe koma ka bongo mabina uta na nkolo oh te mabina za différent mabina nkolo za mabila satana pesa so conseil ni yo ko pesa basala na nzambe o bazo kende na makambo wana batika bavantir soki baluka nzambe te basala kope mususu basakana na nzambe te film wa nzambe ezali ezokontinue yango moni bazobala bazokabwana yango moni bamisusu temake eza bacope na bango bazoboka banom de gege eza bacope na bango batika bavanti basalela ma nzambe nde balemo loto bapauvre ale omoni alemo loto ye mesika kei ye makenda vers lola ye ma nzambe atie kote atiaka bato wana jour mokili jour fin du monde akotama molo ye kuba osambisi o Marie Musam te Marie Sam te Marie Sam muta kufi bata mokili na bata nzambe bawelele bembe na ye ezalaka te Marie Musambo wesikizanga na shop souris race netikala koyebana te ti akufa toyebi te soka za nyama soka za ndeke eyebana te ba Marie Musambo akufa tomona babile baya baweka na bajipe bapona bakunde bemba yo moni ale mono totanga kufa yo moni misa mokili kuna ye azaki na relation na bango te Marie Musambo azaki artiste asalaki batea sa mère relation na lumière na ténèbres relation ya la te relation lumière na ténèbres ezala te relation za ténèbres na base bakondana ba mère na biso ba lombongo po aboya batiala mona bato ba comprendre stratégie te ezalaka ke ayebi mais na vie spirituelle ayebi te yanga bimise na ndenga mokili yango mona cause ekomaka yango no moni yango likambo tozolobela yango lelo Marie Musambo te ya Marie Musambo to ka kuza sema asesa sa de coiffure invité spécial de Jibe Mpiana combien de ba chanteur nzamba tiki bango fa sesa mo invité spécial to jije mo wo ite yesa kufi na ye to zolo jije point na yango ba comment diembela ka wana ni jije point ba diembela ka na verset wana verset pe na bible na invité so ezala wa bi jije point combien de pasteurs lelo bino boyebi bazokabola makambo ibelo esangisaka bato basaka basali na nzambe soki so basali mabe ezaka nzela na bango bango le problème ezake point wana ne juger point comme on dit slogan mobo ataza na huissier asali mabe ne juger point ata bimi na ciel ne juger point ayibi mbonga gouvernement ne juger point aboyi mwasi oyo bato basatandeke ye ne juger point sikoto sani mais omoni te teke babi tokondane basali na nzambe te mpo bango baza wana mpona kolendisa biso mpona koteya biso tokondane banzali na nzambe te basali na nzambe nde bakondane biso biso mpe to basali na nzambe tosalela nzambe te mpo osali na nzambe potelemaka na chere oloba te omoni yana basali na nzambe misusu baza na don te ya kotelema devant chere bateya baza na don te ya koyemba banzembo ya nzambe mais quelque part banani oyo oyebi ke baza na don te po biso toza na badon yango te eza nango meza sikoyo ya bamakambo wana teke oteyema na chere oteya liloba na nzambe osala studio moko bowanda koyemba eza yango sikoyo don te question nange ezali infidélité eza normal na basali na nzambe donc eza nango normal bon infidélité na basali na nzambe eza mabe balobaka nini ke soki ke mwasi moto abande kokomete erreur etange mobali nalingaka ye so basololi na bango babongisi batiaka dans le calme mais soki bimi deya libanda yobi bapaster ebeyeba basali na nzambe oyo babilo bakometre ti sikoyo bango mpe bapesaka exemple ya bapaster eza bango ka basali na nzambe bapaster komaki onga na koyemba boye te mpona nakokabolaka basede nakokabaka me bakoma bapaster oyo baboyaki bakoza bapaster te bakoma bapaster bakoma koteka basede meme bango na basili yobi mokili bamomi bazobima kaka bosalisi bango bashwa na posa na bango te fo basala oyo mitema na bango elingi surtout neti bamai kalamba ya jeune neti biso sikoyo sentiment charnel eno esili nango te obalisa ye na nkombo ya plaisir ya momi na ye te taka akenda kobala mosika yoyi bamomi abima na bango bana ya bato mpe bayebana banda kosalela nzambe me bapermete ye azala na bango asala mpe bana na mabe soko bosatanda esu na ye surtout bana bango na bapouvoir aza moluba bapesi ye oyo awuti omakandanga na aza fresh face funda misala monaki ete ta président azwaki pouvoir ye mpe alaki te amoluba bazwi pouvoir bakozwelela omo akananga ya fresh ya vierge ya poni ya vierge ye mo abanda masolo wana nde bayebisi azalaki ya vierge mpe wana mpe ezalaki ya vierge wayaki ya vierge te jean wana na états-unis ya vierge ala bongo te ya vierge mingi bautaka mboka na kisasa na états-unis okuta vierge we bala mine so ake musi amati nango so likolo ake na davido ta niveau so aka niveau ake na davido taka mbanda yanet koka bazoli mbanda moto aotambola tala avantage so omeki ana facilité kobeta yo ya kosala nyonso taka davido est-ce que boza na preuve mpe ke mwasi wana mpe alingi davido eyebanaka internet da mondele da sasala ngo so tobombi jeudi vendredi internet erevese totala te tomona olukaka banuise yango wapi dans le 21e siècle news ekomotambola na vitesse ya mokili lelo makambo ekomosalema esalemi na 15 juste na 15 1 minute mokili momimbe comprendre
on comprend lelo ba bomba ka esouté lelo ata na toilette ba ba ko na toilette lelo ze sou moto lelo ze esouté ko ke pote fo ba tuna akena yi poto e munyo sa osila ka na chombo bref comment na téléphone on a na gabo la accepte ko na gabo on a la accepte biso so ko zabe to yeba pe kaka mais makala mbai ba ya batika ko sangana na nzambe ba constater mama ka nzambe na ninga logique on comprend biso pe to zabe biso pe to ko créer église toi na vaccin toi na maloba oloba mais to sala ngote pour ba femme pe ba yoka parce que to sala ngote pour bino bo sala ngote boza na nguya te yango bo sala ngote ngoni nguya te tala ngoni kamba escroquerie to bona msonde ko escroquer na simali loba nzambe elo to boyaka yaka na nguya te moni mamba sala na nguya ni so tali ba église bele ba tondo ka bana basi bino bana basi boza faible ya koyoka liloba nzambe so basi bino ka kuna evangelisation bon balingaka nzamba ko balisa yo apolo be ko bunga mobali ana sala ya yote mais pasteur ko mobima ne siko tango mobali za ya yote pasteur ko mobima no yo ki vo evangelisation yo mone ba église na ba terre neni to ke lola ba terre sude to kenda lola te ikomaka mbongo basi boko bala bino be basi te meke bolela mabala ikomaka tala blesse ba tunga nani akobala so ba biba che o neni nani akobala pauvre bino tubo kiti maboko nani akobala riche botomboli yango ba profiter ba sakana na bino bobike makala mai so apangi ofungwa makala mai akobala nga on ba yesu jeune makala mai na 6% nzoto te azana posa nzoto makasi azorenie na tous les séries na ba ujana azana mutayangala nyama baona ba Moïse mbiye kolanda te tola ba onne mo biso tutana posa nzoto to kutana na bango so de bitolo bato bima mabe to ya biso tutana to ka rat moko on va bango nete maki ba référence na ba nzambe kuma bango ne bata nzambe biso bata satana ok biso ne ba vrai bata nzambe so bobike mabine uta na lola yo mto sali mabe mobini danse oyo même moto akrea ko na mabina mokili yango yo bini koleka ye abiso zo laksa bato ngo ba kaka oyo kaka liloba na wana bine Michael Ambai soko tozana sija nani bo mona yonde abina na petit moi muki abina suka mama ba betelo kwa fali akena ngwa zongi ba beti maboko na ba sena ba tupe ba yaka pe église ba zoba ba beti maboko abetelo kwa fali na kena ngwa ba beti maboko dégâts voilà bozo comprendre pena ke awande masolo ezali mais conseil ni yoko pesa pena basali oyo bazo sala bongo bazo sakana na komo nzambe po balobi babito ne juger point mais biso to juger te mais tozo loba makambo ezo salama conseil ni yoko pesa na bango conseil zaka balandaka lokolo ale moloto bango to batambolaka net pauvre ale moloto se batamboli bongo liwana bango tambo okufiriza na plaisir mais se batambolaka de batambola ali fileza ofunga mama kasi pona bango. Merci papa Mwambo. Wana pesika mbote na bayaya tu na pesi masa na bango Saidi mbote papa na Remanta na pesi Bobo Jenny mbote Shisha Mabwana na pesi tout le monde mbote kaka wa zangi azwika na ndenge na bote te masa na sénateur babagare baleza tous les yaya kaka mbote to. Merci vraiment. Voilà tozoko bakaka na émission na biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Si je tozo lobela eza kaka infidélité o ekomi lelo na basal na Nzambe na asi omona ki na ba Facebook na ba WhatsApp ne ba publiaki ndeko na biso Michael Ambai ndenge basali divorce na mwasi na ye yo ko kolobani pona ngo. Bon pona makambo wana d'abord toyebi te pona biso ekomi lokola fe ya monde lelo tozomona ngo même basala Nzambe mosala Nzambe ko divorcer na mwano na mwasi o akena mwasi o bango bazomona nga eza normal ok bayebi te ke baza éducateur ya masse koyoka makambo lokola ya mutu lokola Michael Ambai bon j'ai pas vraiment encore des informations rassurantes par rapport à ça mais ils ont ça la passe parce que baza ba éducateur ya masse et en plus de cela kobala les eloko ya baventure te kobala les eloko ya baventure te ntango olobi ke na bali bato bamoni ke moto abali mitia pe na mutuno ke okomi responsable na likambo moko boye po nga nazalaka contre divorce ya papa na mama ekenzaka bana bazalaka même bien te soki mpe papa ozana mpe les jeunes na makambo wana éducation bana mpe bakozala bafouye na société donc ezosala mwa mpasi mais ekoma lokola monnaie courante moko ya monde ya lelo moto azomona ndenge soki nabimi na oyo nayebi te soki eza monde ya bastar po tozomona meme na bastar kuna bazobala na libala bacontrat mais nayebi te soki mpe ekoti na Congo culture wana ke ya kobala mwasi mpo na 2 ans to mpe 3 ans bokabwani na bino donc ezosala mwa mpasi eza likambo moko ya bien te e soki eza likambo moko mpo na basali kaka ya Nzambe tozomona mpo basali na Nzambe nini oyo yebi mpe bakoye mpe na makambo wana bon
kosite pena bakombo eza nango na importance te mais toyebi basala ebele ya nzambe mpe balongwe na basi na bango alongwe na mwasi ne babandaki leta mosusu na pasi mpo lelo akomi mingi nzambe apamboli baso mpe ezalaka ya nzambe toyebi te ke akomi lelo paster moko rekoni donc akomi kaka donc mwasi wana aza neti nani okoki kotanga mwa ata dekoma bon nayebi te mpo na ngai nayebi te mpo natanga bato ya mokili te naokeka na exemple ya famille na biso nanaka fa na mwa boye ataki ne paster akomi paster mwasi ne babandi na pasi mais lelo bakomi tina niveau abota mwana moko mais lelo komi mwasi ana mwasi vi na ye te donc esa deya pasi ti bokomi na niveau ya kobota epuis olobi ke no mwasi ana aza mwasi vi na yo te bon nayebi te yo ntake paster fale nzambe alaction na nzoto ke mwasi vi na yo te mais konseni yo kopesa basali na nzambe wana oyo bazokwea na makambo wana kokwea na makambo wana ya basala nzambe en tout cas mpo eza mpenza pasi mingi conseil biso tokoki kopesa toyebi te normalement bango biso na mokili ase biso vene tolanda nde bango mpo basali oyo baza lelo misusu mpe ya kala bazalaka toyebi te soki ezalaka kaka satana nde kaka moto akonzaka basala nzambe wana mabe mpo soki ata totali mpe na bible ekala kaka bamisusu mpe bakweyaka na makambo wana badavid bazalaki balomlo selo monke ya nzambe me akendaka kolinga mwasi asoldat na ye ezalaki ka infidélité toyebi te soki ezaka ndenge ya basala nzambe me le mieux à faire eza lokola bazalaka baéducateur ya masse bayeba eloko ya kosala so balingi mpe na basala eloko bayeba eloko ya kosala ntango nazosala eloko oyo na monde ya lelo monde kutaka lokoka kosala eloko ezoyebana te me na monde ya lelo so bamoni ata mosala nzambe akokota na sere mwana hotel bakokanga foto bango bapiblie bango na internet donc eza déjà soli makasi mpo na église tozolona na meme na tv paster aza na mama paster na ndako nabota 4 bana libana mama paster ayebaka te donc mais ayokaka mpe soni te lokola mpe nzambe anga akoma ne nzambe bon nzambe towana tanda temps grâce moyen apinise moyen mpena apesa biso punition eza te. Merci papa pour l'intervention. Merci beaucoup maman. tozokoba kaka na émission na biso tomoni mpe ndeko mobali awa en tout cas bonjour papa. Bonjour. tozolobela sujet na biso émission lelo ezali infidélité oyo tomoni lelo ndeko na biso Mike Kalambai na yasi omoni ba Facebook ne ba publier basali divorce na mwasi na ye mwasi asengi divorce yo ki koloba ni mpona basali na nzambe basali na nzambe mamba omosala na biso mosala biso pasi ngana na nga conseil opesa bango te se batika kaka basi ya bato po biso so tobi lokota makambo na bango ya basi na bango eza mabe ngana lingi ke bazala kaka na ba comportement na bango bazala basi na bango so bango moboye eza mabe makasi babi mwasi nde moto asengi divorce alomoni ke etamboli ya frère Mike Kalambai eza bien te yango moni asengi divorce bon so asengi divorce parce que azomona makambo eza bien te na ndako libala omona mobali ne makambo tosala donc eza bien te donc frère Mike oza bogar oza vuejo kasi ozo se respecter te biso bavrai bajo boye ta lokola nga jeune boye na telemi boye nazolobela yo makambo osali mwasi na yo kasi nazoregrete yango bayebisi nga obeta ya balinda mwasi akakole frère na yo eza na ndenge mabe soki mwasi na yo kakole abeti na ye oyebini basala nde bolobaka mamba buzoba bolobaka trop kasi eza bien te biso tozosepela ya makambo wana te bino kaka basala ya nzambe wana Matu Samuel alinga mwasa bato abandaki kovanda wana ntire mobali lekuta koma changer lelo tozoregrete na basala ya nzambe makambo osala kasi boyebaka yango filme nzambe ezali bokanisaka te babwatu ya bozokendaka bozosala basumu bato bazomonaka bino te nzambe azomona biso mpe bato ya mokili tozomona bino comprendre kasi mer nga na ebele aloba yango te kasi yesa bango bakeba mokili basakanaka nango te bamona nzambe ayo azoba na bango te filme nzambe ezalaka papa bosalaka bagene na bino pampamba te filme nzambe ezalaka bomoboto ya bato babolingo papa comme si makambo yango eza kaka basali na nzambe bazosala yango mingi na bapaster na batonto bayembelaka mama nzambe donc soki bongo ki donc tosambelaka na biso lisusu te tosambela so na bapalin po bokosa bato na baeglise po bozwaka basera bato ser mpe na nga mambo nasepeli nango te frère Mike topesa conseil so ozokontinue bongo filme nzambe ezali soki moto abimi na mwasi osepela nango kasi conseil gratuit topesa bino ya Matu Samuel bino bobotola bato babolingo bofere attention filme nzambe ezali papa
film nzambe za bo c'est jeune Sony tande donc boki mobimba ba omo lobela yo donc ya Sony nazo regretter makasi. Merci. Voilà, nasi boyoki ndenge bana kini balobeli na mission ya mal à l'aise tolo basusu nini conseil to pesa kaka bino basel na nzambe boyeba kubanga nzambe po film nzambe za kalate bozo sala eza bien te bakoko sala ngopena bandeko na bino c'est pas gentil ce que na mwasi na yo za na yekaka babalaka mbala moko babalaka te po balaka 2 fois 3 fois eza bien te bino basala na nzambe boza ko éduquer mas bino ne bozo te ya biso masumu bino ne bozo mema biso na makamwa nzambe mais tant bino bozo tambola bien te bozo senga ba divorce ezo sala pena bien te en tout cas ndeko na biso mai kalamba imekana niko bongisa eza penza bien te yo za kombo komona ba publiaka balobaka ezo sala pena bien te kondima ba misusu oko perdre pe bandimi po ozo mona nanu yo moko frère na o yembela kabatu ozo sala penza bien te en papa mono lingolo basusu elo na ngena baksa et puis faut kalambai na to mono ka mingi na président o sambeli pe o donc ko sambela eza le kuta nazomona ngo eza le kuta parce que yo na monyo na TV pe na donc président Félix azwaki mwa nini na ye yo sambeli pesi prière frère lelo makamba buzo baboseke le samona eza le kuta yango buzo zoate na yango président na bino zo zoate akozwa pe te kotika pe kozwa te biso toziyaka numéro 4 parce que libondelo oyo frère Mike asambeli libondela masumu. Voilà bino mo bozo yo en tout cas ba frère ba pasteur boza ba exemplaire bino ne bozo te ya biso bino ne bozo benga biso to ya kati na Yesu mais ceux qui bozo tambola bien te za passe bo éviter ba divorce maman ceux qui moni ke likamoko ezali ya mabe papa meka ko luka basa na nzambo baza liboso ko pesa problème bo basunga bino eza bien te ko publier ko lobambala moko ko senga divorce eza penza bien te po boza wana tant balaka bino ba parrain bazalaka donc ba parrain bazawana pona ko contribuer na ba conseil na ba reproche donc onga na ko lobaka yangona en tout cas ceux qui paye yo mundeko mususu zawana yo posa na ezaka ya ko bala ya ko sala ba divorce en tout cas mais ka ko changer po film nzambe kalate et ko beta bino to comme na na presque na suka émission na ko profiter na pesa ba oyanga o bazo sala ki natama les azala mon boss Ricky Dibenz motema ya maman Jolie Dibenz maman Nguli pomme verte moi ça zanga mbanda en tout cas maman Nguli ceux qui na bois qui était na mona bien donc il faut na bois kaka yo maman Jolie ba mote belé pa ya mon vieux Jolie kusala motema ya simine kusala mon vieux merci en tout cas na yebi ke na zanga na leli nga ponge wa bébé na yebi ke na ko sepia nga ba mote belé pa ya Abou Ramani vieux nga mo na France ala ta bien et banana kina ndai da kolata bien ba mote belé pa ya maître du caisse lutadi la di bazwa kakato di maître du caisse lutadi la bella de London na kati ya London moi sanzela mina munene Judith Massé ou la métisse noire Mimi la perle wana na moni sous na ke moi mukie na moni mon vieux Jacques Maelanda yo zalaka muta remplacer azate ba mbote na nge belé pa ya bobo bola koko mubala mwindu babi ye asalamanga de ana kin poto akeko kokisa kaka na poto vieux joli kusala yo yebika ande petit noir yo yebika ka to sala ngona ndenga mikolo bon ye mo pe ben mon cameraman ben mwana muke na misapa mikolo bien nyonso bolingaka na ntama na les numéro na nga ngwana soko sepeli obenga ma maman chérie mère d'Abstrocadero bambote belé mère d'Abstrocadero yo yebi